libota na keba ba okufa trop. Il faut que kota koluka. Pourquoi liwa? Pona nini? Mama Shako, Papa Kadiombo, Guy Mario, Diana. Liste zananu mulai. Tozo kufa trop, eza kitoko te makasi. Oui, liwa ya pona mutu nyonso me ya biso ba comédien leki. Veut dire tant nzamba pesa ka biso message. Nazora na message, loba nyonso ko loba nga nazora message de la part de Dieu. Oui, mes chers internautes de partout ici, Kabozambi, bonsoir, bonjour, ça dépend à heure et si opportunité, ya kolandanga liso sur la chaîne abiso. Toza na système toujours à day, toza na matanga, tu ko perdre moko na biso. Oyo asala ki lisusu maboke pe abandaki kosala lisusu Diana Makila. Nzambe azwa kaka lokumu pe a consoler libotane mobimba pe bana nae oyo atiki. Et là, ezana eloko moko na ngaki juste na rappeler ba comédien bandeko na biso o basala ka théâtre. Wana tokomona mon ami de tous les temps, de tous les jours, malgré comme qui manga élévation, je ma casse, ça ne dérange pas, la vie c'est toujours comme ça. Dieu c'est grand frère Nanga Rajabou, prêtre national, c'est grand frère Nanga Rajabou, Raja, élévation hier à Nabaleki Asika, et y a ba camarade Asika. Na bayaya sika biso bato akala mais il faut zana tant élévation yezala na bato no ya sewana et ça la bien et bande ko na biso ba comédien to la muka pe to zal to veiller nenge Matthieu chapitre 46 si je me trompe pas lobby 46 entre 48 veillez et priez afin que vous allez séduire Tozo kufa trop, eza kitoko te makasi. Oui, liwa ya pona mutu nyonso me ya biso ba comédien leki. Et wana to mona dia so abandelinga na photo ya Mama Shako. Tota ko perdre Mama Shako. Eleki Mama Shako to ko perdre papa na biso Kadiombo. Ba photo ezo le kana eza ya 2019 te eza 2018 te. Et c'est en 2021. Bomoni papa na biso Kadiombo. Et boye comme on a notre papa Guy Mario. Bon on ande ba balancer ba photo ana. Toye comme on a Diana Makila. Combien de personnes? 4. Même pas un espace il y a 3 mois, bien 4 mois, ou bien 6 mois. Veut dire tant nzamba pesa ka biso message. Nazora un message, loba nyoso ko loba nga nazora un message de la part de Dieu. Yebisa ba comédien bazala na vie de prière, mabe koti liwe koti. Liste za mulai, ezaka lengite ezaka beuzite mais ça fait aussi mal. Wana tozo mona Diana, il n'est plus avec nous. Akufi. Nzambe kaka zwa lokumu to sala ko boni. To sala nini? Mais ça passe pendant que Mouninga zana morgue. Pendant que Mouninga lali na malili, ba comédie tozaka lokwa batu ba perdre bongo. Tozaka na ba banalité, tozana ba rancune, mawa esili na mitema batu. Ce n'est pas gentil. Oyo na oyo ba bebanaki, oyo na oyo ba benganaki tumba na morgue, ba bengani nani bono non. Et ça fait tité za matanga. Neti pona ngana kokotela nanga Gabi te kotala Gabriel bo alobaka na ende Gabi aza mutema mabete ki mutema mabe ya mutu eyebanaka awa moso tali mutu awa doit partir awa oyeba ke oyo aza mutu mabe neti Gabriel azaka ne mabete ya alobaka na ende soki koti ya kofandisa onte po a banki te faut lâcher à libérer peut-être eloko ekoboma yango wana. Eza matanga mutu akufi oui mabe ezalaki bakande ezala koleki démarrer mutu mais tant matanga emo eye aza mutu akobengana na morgue te toza toujours na baronkine ezangi mutu na makolo lelo eza tour à Diana lobi ezala tour à mutu mosusu yebisanga tozokende wapi ba comédien tozokende wapi tozo kende wapi na comportement oyo tokomi lokwa bato maboma
Et bembe penza mutoa muzaki ne bolia ki ne bomela ki na ya kufi. Et comme le quoi gag de ce comédien à Koufi, mutumusou soya kakana afungoli munoko azole la poba mona ke yende bazaki ba pur. Et pourtant en vie, à mon équipe Diana balekana qui a pesa qui a tambotete. Moi je me souviens, j'étais avec Diana dans les étoiles de Bobo à l'époque. Diana ya kutinga na répétition. Ah planète bonjour Diana, boni bien. Oye rep ngabité na koti na kopa les étoiles. Mais ça bato mususu ayebi mutu. Ayebi ke openza esa intel abude opesa mbote te po ego sopa. Et pourtant nengo pesi mbote te wana nde sopio. Ba comédien toza na bolingo, toza na mawa. Tozo kufa trop. Bon monte ke to kufa trop. Siko diable po ala ksabino ke série ko banaliser ba mutu nyonso akufa ata famille nyonso. Ko ekufela mingi quartier tchaka musapi. Yakoloba ibotana ke baba okufa trop. Il faut que kota koluka. Pourquoi liwa? Pona nini? Mama Shako, Papa Kadiombo, Guy Mario, Diana. Liste zananu mulai. Et kota tina 2022. Mais 2022, na monaki garçon moko ya théâtre abeli liboma na mwana mwasi moko. Skonga na moni sko époque ya maboma ekoya na tourbillon ya liwa oyo ba comédien ba kokufa pe ba ozwa makama ya ndenge na ndenge. Nous devons prier. Et ça na frère moko alekaki diaso alobi ba comédien ba zo kufa po eza na parti mo ba signaka eza na lien. Je ne sais pas ce qu'on monaki. Na kozo ngote pona bandela place wana vidéo na chaîne pona o azuluka buzz nga ba buzz na nga moko ne na zabo boye ba ndete na zanga na ta mingi te na la ta mingi mangengenge tendance luzizila yo mona mona kondi mona munene tant penza ya ko fanda penza YouTube internet ezala raté na mikabola charge eza na ngande à part bana na charge. Papa na lobi nini yo ba comédien bazo kufa parce que ça na lien moko boye ba sala il faut ko kata ba kende wapi dia sona mbudi. De tant que comédienne na boya ngo makasi lien ezate. Nzamba za na kanda ya ba comédien. Écoutez, Congo ezamboke laka. Il y a d'autres choses on nzamba permettre rater les kana Congo, je vous dis. Ce que zana basala nzambe mususu bakolanda nga ope nzamba lobelaka ba rosa d'accord nanga. Kongo zamboke laka. Toza na droit ya nyoso te. Et j'espère pendant que Moïse azwa ki bana Israël pour que na bango na nzela kana. Bana Israël be bazali na ba biloko ba bandako sala bazaki peuple rebelle. Taka nzamba benga bango ba rebelle. Nzambe moko pe aboma bango kutu ba jeter. Aboma bana Israël ebele. Pourquoi? Mabele kaki. Oba katalien wana ata 4 5 personnes baki na mbudi. Mbudi kote nini? Isika bakunda lien wana. Omoni ezaki hémorragie ezaki tina bato théâtre. Bato théâtre kala sera mobutu sida to ya sida ezalaka makasi. To ya sida ezalaka makasi. Dezaki ke bango na bango ti omona mutu entela kufi na sida mutu entela kufi na sera mobutu ezaki trop de sida. Et lelo technologie est changée to comment na ba science occulte. Ba comédien toza trop initié na science occulte to ya ki lesi bien ezebele. To ya ki pede za makasi alors ezo pesa nzambe kanda. Ba Jonas bazawa na monde théâtre photo boaka na mai bakende Ninive bazalia. Il y a des gens on nzamba zo interpréter les azo ya malembe na lipate ya liwa malembe. Lui c'est ça na no mulai. Après avoir kokunda Diana toza na ndeko mususu otika biso. Toza na matanga mususu ndeko mususu otika biso. Et puis ndeko na mususu susu okende. Il faut to sambela. To kate hémorragie wana. Tala ba comédien bozala kaka na vie de prière na yebi ke na kati ya monde théâtre batu nyonso baza ba mbomate
eza na ba mususu pe o balukaka nzambe penza na nenga busole pinzamba lobelaka bango. Intercédons pour l'un et l'autre. To bondelaka pona baninga. To yebisa nzamba yoka mawa. To senga mawa nzambe na département na biso ba comédien. Nazo lobelela ngo lokwa de tant que comédienne. Matanga eza makasi. Ti batu ba komesana. Nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu. Qu'il les bien les amakasi poison les amakasi koina les amakasi do mabe les amakasi solo wana penza ya mabe mati. Et ndeko wana na okaki dernièrement lobby azope sa message ya Karine Mokonzi. Natala Karine Mokonzi, je n'ai jamais parlé de Karine total à kaka. Nenga sala ka makamu na ye. Azope sa message à Karine Mokonzi en pleine heure. Non. Biso soto zwa ba message. N'est-ce pas grâce à Biningo? Biso soto zwa ba cop. Mais ngane na abo na ba cop ya ba comédien mususu nzamba pesanga na ba 12h na ba 4h na ba 5h na lukaka ba comédien wana ba miyebi place ba zape na kotiele message na WhatsApp. Mon frère, j'ai un message de la part de Dieu. Pendant que je dormais, Dieu m'a dit ceci, c'est là pour toi. Tikete nzamba batela ope asunga yo. Ezake lengite ofandi bombo. Ndeko nani plein d'orgueil. Po biso total gra. Nani Karine Mokonzi na mona ki singa na luketu balobi bakangie maboko mabota na moni na ndako moko ya mukie aluka ki succès. Non papa, tu ne peux pas faire ça. Tout ça le nzambe bien. Neti ngaso na lobi na luka numéro a Karine na ozwa. Na mona ka numéro moko te nga fatu na rozanga rozwa na Congo awa ezate. Au moins que ndenge prophète Joe grâce à ba ebisa kinga, je salue en passant que ceux qui na yebi yote et que message no ekoti na leki na TV, là j'en profite à kolobake pendant que nazo pesa message nzamba zo la kisanga mutu moko azola na mission aza boye nzamba lobi boye oui wana eza message ya inconnu ekoti mais quand nde toyebani na monde internet boye nga planète ata numéro ya numéro 1 ya mboka na biso so na bina luka na rozwa parce que tozaraba na bitinda ya nzambe tant nzamba tindu a repeso ba faveur nyonso na ba ange a facilité. Notez que un message moko pour na comédien moko awa yebani pe makasi. Je n'avais pas l'argent de transport, non t'as qu'il limité. Mais l'esprit de Dieu m'a dit kita kitambo kende luka yebisa ye. Ce qui est comme lié, ce qui oyebisa tenga na frappé. Na kei na batalon na nga na bandi ko se renseigner na komi wana na toke porte na kuti bana na ye. Papa, il est ici, il ne parle, il est au pays, mais il est sorti depuis le matin. Na kuta ki pe aban on dirait, bah il y a hamburger na fromage à poto, na limité, oh ya bango ya poto. Il est au pays. Est-ce que je peux appeler maman? Tozana ba message mususu na mwasi na moko bolala ngane na mbeto ko yo kangote foka ka mobali ye moko. Dieu est bizarre. Je salue le pasteur Pepe Mikobi. Nzamba bizarre. Nzamba pesi nga message pour la prophète Joe grâce madame na pe abimi boto sekaka to solo maman lobanga pe na osambela te. Eza yo te pour osambela. Eza ka papa Joe grâce. Et quand ta na litoi na ye moko. Si j'ai commencé à intercéder, bana bango moko ba kopesa numéro papa na bango te mais ba pesi nga numéro na facilité. Parce que na banda ko intercéder. Au moins nzamba salaka. Na izui na WhatsApp na actualiser pas notre frère à s'afficher. Na niki yango, na tiki yango kuna. Aroyoka isala ki pe bleu. Pona koluka Karine moko en tout cas nga na sepela ki na ngati. Frère ngati na rokomela yo. Ba pesa ka message à mutu bonte pendant ba tuana nzamba pesa ka ba message bazana kati ya mokili. Ce sont deux âmes on nzamba zo luka to gagner. Ezaka bato photo pesa kaka te po afinga malisusu po azala emilie. Pourtant on pesi message à Karine Bongo azanga na ba guerre belé za bato belé ba ko finga ba ko confirmer. Alors ba pesa ba un message à cachette et avant qu'on pesa mutu message, il faut qu'on intercéder pour naie par rapport à loko nzamba la kisio. Nzamba mutu sentiment na la kisio mamba frère Diaso et puis les kimbo famille Diaso nzamba lobi boy non il faut na nous yomoro na kuku on intercéder pour na Diaso pendant que on pesa Diaso message il faut prier pour na Diaso et puis on pesier message.
frère Karine Mokonzi tala boye boye neti nga biaso na bina luka numéro a mutu nyonso na Congo e pesa melanga parce que rema ngo na mi chate nzambe mutu achanga alors tango achobonga ko pesa transport ako faciliter yo o ba pesa ka numéro honorable na te parce que yende a clôturer nga na rozwa et bon ko comprendre nini na zupe to sololi parce que marambanga bonzambe zala ka bongo frère wana atika susu koya ko initier ba comédien na babiloko ya ndenge na ye o bakata lien na mbudi côté nini nga mona zaka na mbudi lien ezati. Mes chers comédiens, attachez-nous à Dieu et répentez-vous. Répentez-vous. Ezana frère sœur moro na bandelara a okufa briske ye ba kozwa crise ya na se apongi matanga na etoli ezala te ezala eyu lezwa ebomai na lobi merci na batunyo so balanda kinga o kozala saisi par le Saint-Esprit ya kokota pe ko prier ko intercéder pour na ba msusu pendant que Jésus ayaki na se amoya fandi na ba disciple ne 12 atali Pierre le diable te réclame mais moi j'ai intercédé à ta faveur to intercédera pour na baninga. On a un message à ma comédie bello kati pe pongi nzambe planète sala santé au kondi mais na kata pongi pona makambo batu mususu bande on a ya munene ndeni po pongi nde yesa kamatama. Nous devons nous attacher à Dieu. To intercéder pour na baninga to zala na bolingo. Tika Saint-Esprit akota pe ayoke la département ba comédien mawa. Nzambe ayoka mawa s'il te plaît. Ezana biso batu mususu ki kingana kufi ekomelo na ndaku oleli ofuka mi obandi kolela nazana posa te ba filmer ngai planète azala ki non biso tolela rasulu kwa bino to fungoli munoko tie copine nga non biso saka matanga ekoti bofuka mi oleleli nzambo bi Seigneur et pitié etikali muke pona ba comédien lokwa bozo yokati ezana mutu moko nzamba kozwa na département ba comédien pendant 48 heures. Nzamba la qui sur département ba comédien pesi au message aux zongi pour expliquer ba comédien ndesika ba ko se repentir pe ba oyoka. Je salue natskalika na mutu moko diaso yomo yebi l'ingénieur très intelligent Frankie Kapende aux États-Unis. L'ingénieur très intelligent Frank Kapende aux États-Unis, je te salue mon frère. Mungwa Kubariki. Je salue ma maman depuis Kampala. Je te parle en ligne, on a bungisaki téléphone. J'avais perdu mon téléphone, on a bungisaki pe ba contact nyonso. Maintenant, je suis maintenant en ligne. Et pourquoi pas Kashimani Kashito Dilo ya maman Benalemba. Des gros bisous mon papa, je t'aime beaucoup et j'aime mes enfants. Ciao et à la prochaine.